Ngaye, Bogard de la presse congolaise, système mesa masque di. Bana poto bana monde entier, bo kende s'abonner na lumba on a Congo Suisse ndé makambo avec Bogard de la presse congolaise, ndenge na yebisaka bango, awa ndé makambo, awa ndé solution, universités des stars, awa soko lekité, soko zayote. Bo kende s'abonner na Congo Suisse ndé makambo avec Bogard de la presse congolaise, na longola te po ani. Hein? Ngainde makambu di université ah eza université ah il faut beta masola ba université o yenchik aussi penchik Congo Suisse ndé makambu avec Bogard de la presse congolaise ngai na bino timu kolonzamba ko ya bozala toujours ce côté branché bo s'abonner directement awawa ba site amike ba sombalanga wana ba yaka bandaka la moko bambizo ba site wana wat Congo Suisse ndé makambu s'abonner avec Bogard de la presse congolaise na yelsi bango système eza masque ouais masque. Kanga longi bajalou baleke belé na Congo Suisse télévision dit tous les cas. Merci bana poto bana monde entier, merci bana poto bana monde entier, bana poto bana monde entier dit Bogard de la presse congolaise cette fois-ci na Congo Suisse. Merci encore une fois de plus na tatanza masali que non. Tous ala lelo vraiment liboso na bino pona ko talisa bino bandaki ça. Ya République démocratique du Congo. Merci na sima caméra Daniel Akani, merci encore une fois de plus mon frère, ce qui yote mon boulot pona manilongine tigorel. Mais vous avez bien abattu vraiment très important. Merci encore une fois de plus, na superviseur Nabiso Papi Le Congo. Moi je lui appelle. Papi Le Congo, vous avez la beauté présidentielle, taille présidentielle, pour Talambinga. Merci encore une fois de plus, na superviseur Nabiso. Merci côté réalisation, Eric Monstre Moutamandefa. Mwindu, oyo abwane ko zamandefa pembe po Bapembe Bakaligola. Merci encore une fois de plus na mon boss, le seul et l'unique John Sima au moins na poto atongo akenda poto na 5h du matin. O lelo lo barakutu teke aza mwana poto mais belé bakenda poto bazomi benga bana poto bakena ba âge ba 35 ans, ba 40 ans. Tous les bateaux nous baza tata ya poto. Merci encore une fois de plus na maman Micheline, Michokoto, Motema ya papi Motema ya mon boss John Sima au bozala zalara et ça là vraiment moi genre. Moi c'est Bogard de la presse congolaise. Ça c'est votre émission Université des Stars, les lots ont vraiment na bande kotoko beta masolo par rapport à complexe il y a République démocratique du Congo oh les lots tozo comme la maïté bande belé bazoti que la biso na batinel qui ne komi molunge yemba dio yo tozo comprendre été bato belé ba komi na kine belé par rapport à complexe à banakin. Merci encore une fois de plus na Eric Monstre côté réalisation oh tozo rané du jour au jour mon frère. Merci na Daniel Akan côté caméra. Le loba na poto ba na monde entier, na yebisa bino complexe leki awana kin surtout ba fi na biso, ngana ben bango ba udia na ba fi Android. Complexe leki trop na kisasa. Surtout bana kin baza ko yunga na kisasa complexe. Débat oyo tokobeta nga moko te tokobeta na bandeko moko ko se présenter kaka ndenge ezalaka. Mais sujet za boy. Bana poto belé baza la poto surtout ba jeune homme o baza la poto ba tata oyo baza na poto bayaka na kini ko ambriaka ba fille na biso ya kisasa ba mama na biso ya kisasa akoya boye akoyebise ke non ndenge za boye nga naza na nga célibataire na poto naza na nga eloko te naza ni mwana naza ni mwasi po ambriaka mwana batu na kisasa Adam sonaka ye ali akaya tika ye na zemi tango akozonga poto boye nzoka aza na mwasi na ye aza na bana na ye ba contrôler kaye du jour au jour tango akokende akei boye azui téléphone na ye akangi yango azui mwana batu atie na liste noire a bloqué na WhatsApp a bloqué na Facebook pona nini asa ye bakinzoto na ye eza normalité bo changeaka mais nazanga mon côté na plateau tozana bande kwa basi surtout et comme il a bango trop moko na moko akopesa biyano na ye poto débattre émission na biso complexe na kisasa complexe mwana kina lingi koyoka teke no dikaye ataza na flat fois betaka batura dendaka badamsone ye pona complexe otala boye un mois boye atike na zemi jo tula musi yazaza akimi na yake ipoto kaka nyonso wana pona complexe koto yo bana bazoko botama bapapa ebela bana bomona na kisasa ebele bayungana wana o bazaka na bagambela bana ya mike bana bitiko wana baza papa na bango baza na kisasa e baza na poto wana
par rapport à complexe à maman na bango balingi koyoka te ke jo moko bo auti ne Londres surtout auti Londres mama mwana poto solo wana basi bakolendaka bakodendaka liboso na ye non swana kaka po complexe à poto nazanga moko te tozana bandeko mais avant de présenter bino bandeko nanga laisse-moi dire merci encore une fois de plus na patron na ngai waliki batutu na pembe aliki batutu na mbongo aliki batutu na kokende poto tongo John Simao motema ya mama Micheline Michokoto bozala kazala kaka po John Simao azana na complexité voilà na côté na ngai ya mobali nazana ndeko ko se présenter aza mwana mwasi oyo vraiment na ebité soka azana complexe na bonjour tante. Bonjour. Comment on Nga kumunanga Jemimon Kunga, bon élève, Kande Boyebi Masolon Dengizalara. Vraiment, merci mingi les beaux gars de la presse. Ou bien singa na plateau no poto beta mo masolo ya banakini. Masolo ya banakini lelo vraiment nga nazo comprendre te. Voilà encore une fois de plus na ma caméra Daniel zala ka après sala manger. Na côté na nga ya gauche ya mwasi nazana ndeko ko se présenter pe bino boyebaye. Bonjour Tantine. Bonjour, le beau gars. Bonne santé. Ça va, Nangolo Nzambe, ça va. Comment on est la caméra, comment on est? Comment on a marié la table, la petite sainte, Kande Boyebi de l'urgence. La petite sainte, voilà quoi. Merci le beau gars. Donc, il y a sur un plateau dans l'université de Star. Voilà. Université de Star, ils ont pour la star, ils ont pour la sujet net ya boye. Université de Star, toko ya mbappé même papa mon boite kana ende mine na gambel. Parce que ils ont bandaki sa Congo. Pour comprendre kaka ye azamwa na vie na biso kulutu na biso andenga media kaka c'est marqué tabou tobeta na masolo. Voilà, avant j'espère que botu kolanda sujet par rapport à complexe ya kisasa bana kini surtout ba jeune fille balingi ko yoka te ke no jo moko ba uti poto. Je mima donc balingi ko yoka te jo moko ba uti poto soki ba yoka ke jo moko ba uti poto bangwana ba komo tondela liboso a porte. Basoko denda po babi makana Joana otike na bazemi otike na bana Joana kamati nzela akene poto tango akende poto boye azui a tiena liste noire et pourtant ko saki ke no ngana ko bala yo moninga oza naza donc ngana za mobala vi na yo koto pe yo yebi bolingo ngo bakosa kaka tango akende poto boye azui numéro mwana mwasi a bloqué yango a bloqué na Facebook a bloqué na WhatsApp makambo wana nan première partie mona ona ndengeni. Merci les beaux gars de Pessinga Maloba. Vraiment opinion nanga e kozala penza négative. Pona bande kona biso abasi o baza complexé pona mibali ya poto. Mobali ya poto na mobali ya kin différence ezate. Yo nengni yo mwasi mbabengo mwasi. Donc mwasi quand mbabengo mwasi na UT mais mwasi ya W. Mwasi ozana ba qualité nyonso. Oza bi oza kitoko, oza intelligente, yo que za complexe na mobala poto vraiment phénomène wana isa passi. Cause ba chege bele to mona. Eza kata boki bon pona kindoki te. Mama tsela kina zemi ya mutu songolo pakala ba bengo so muta poto so gijika so nani. Otiki mona batu na zemi posi mjeloke. Biblo kwa ne ba masumu eza pemba masumu makasi. Eza pena masumu makasi na kati yote mais to monaka peut-être mobile rose peut-être quelque chose à dit canaille qui dit canaille on a une na poto mon même Salomon za na base belé à cause peut-être à une kin par rapport ya kaka ki aba la PDC bureau na za na ndenga kin mais bizaleli na biso pe ya ba fille pe zo correspondre tena mobile ça dépend ndenga zo lingelela ozo comprendre et cause la carte que non ndenga za boy dit ka ba to wana pe za na RRT mais ba fille na biso ki ça pe ba cause la peut-être kaka chomboki la raka on a pena boy minute muke boy allo minute muke boy allo mais on va ni dika pas ko se décourager na ye dika yo uti kuno na so uti poto yo kitina mabela kin okosi mona batuke yo sano mariete molingo zonga deuxième mona ndeni moi so mi pesa kilo fi de valeur olinga bloko na te peut-être moi mususu pe na kati yote moi mususu pe akoza peut-être alingi na eka ke non azana ye na dika mais peut-être connaître ngana ko ebiso ke non azana na moi na mususu na poto mais na linga na deuxième bureau moi so na koza peut-être en kisasa ko boya mususu pa ko linga na ye wana zo opinion ya mutu ndeti nga penza Jemima Nkunga autrement plaît Joanita moi classe maele non ngoza deuxième bureau te po lo na nga no lingeza lenga elo na nga no partager ngona mutu te donc ce qui a mobile na nga il faut zaka ya nga il faut respecter nga il faut tanga na place na nga no linga bon que jonga na zo deuxième partie na ne toka bola ko mi lipa
Vraiment, merci beaucoup. Na kota mobile, mais il y a moi si. Tout ça pendant ndeko awa petite sainte, vous comprendre. Kaka petite sainte, makambo ebomi mboka na mboka oyo. Ebomi mboka na mboka oyo makambo ebomi mboka pena na mboka oyo. Ebomi mboka complexe na kisasa. J'espère que vous kolanda sujet ndenge ezaleli makambo wana nanu yo zo ondande. En tout cas, de ma part, naza du même avis, nandeko nanga Jemima. Mais nga soki tobito lobela complexe eza moi pasi. Parce que moi si au complexé mobali po kaka uti potote. Ozomona po mobali tango akolinga moi si. Alors yebisete directement na uti poto naza jika tout ça non. Bakuta na nzela basali connaissance. Mais te ya poto yeba na kaka omona pena biema moi vertat net John Sima soki na poto na kina ekoyeba na oh véritablement na poto. Ya poto yeba na me ba mbali na biso pa kin pe balata na bon bien. Ma bende sko ezala rande so kuta na Facebook akosi yo que azana mwasi na poto voilà azana mwasi te voilà naza célibataire wana ndeza mabe. Mais soki bokuta na kin na ba circonstances moko boyo bima ke pa bima bokutani. Est-ce que moi c'est oyebaka que mobali wana za mwana poto? Voilà. Mais ma bende kaka nde mibali onde bakosaka biso que naza na mwasi te. Wana nde mabe ba papa poto ba poto na banoka poto wa pena bobetama. Mais au monde koko sa wana eza net moi bien moko boye puisque net ndenge oza boye soki omoni dio mo boye akuti na poto ayebiso ke non na lingio mais naza na mwasi na mususu na poto lingo za deuxième bureau nanga na komeme o poto. Yo osala nde. Bon, wana eza avis ya mutu na mutu. Moi si mususu soko yebise vérité oza deuxième bureau oza na e. Poto mona ba ujana. Est-ce que ujana yebi ke ngape na na sabe na de base? Non. Ayebi na ike na za na nga mutu mo boye kaka me tozalaka na biso. Ozomona. Donc eza selon mutu na mutu. Moi si musu ondima deuxième bureau, moi si musu pe ndende kuna biso jema uto lo ba ondima ngote. Donc faut vérité zala kaka nécessaire. Net jemima lobi ke no ye pe na deuxième bureau jamais faut za ya moko. Faut le kaka vérité. Pour basi musupe na kin na yebi que basi musupe na kin banzima na bango mobali yebi kane na mwasi na yazani na poto. Ya ne mwasi ya poto. Teto benga bango. Ba ya poto. Ba ya poto siko net par exemple ya poto on selon avis na yo. Ba ya poto on peut soko talibie mobali pa sala kate. Mais mwasi na premier bureau na yo wana na poto asala na ye mutasimbi saka ye bambon. Mais bambon wana tout ekoyela ke pa mobali. Soki na kin na yebi soki no na za deuxième bureau na nga na bambon na nga na za na ba immeuble. Tolingana na biso otali pe côté mususu za pe mpiake otali pe même ti apa malatongo melakate okosala nde wana siko po na ba fille en plus na profiter au pesa message na ba fille o batanga te baninga osala te tango vai na ndako otanga te osala te tango mo adamu bala za immeuble oboya oboya te po yebite ke immeuble na eza moi sina e mais za na ba fille mususu batanga ba opena bazala mayele mais bazokwela même likambona oui yango toloba eza mensonge tant mutu déjà lati po ya lion et pourtant azal ours okosinga déjà que meuble eza yo te tant lobi nanga mensonge ngai na oyeba ndeni ke eza mensonge donc il faut vérité za yango toloba ke vérité za même ba tota poto na pa poto wa pena bobeta mabe. Talaraka. Mais bazo beta mabe nazo comprendre te jemi, bazo beta mabe par rapport à quoi? Soit peut-être ba yebi honnête na kina uti pe poto Londres. Kaka po ba tebele na kisasa bazaka na complexe à Londres ba fiebel. Ngana za mona Londres, na ngana bali mona Londres. Ayebi so ke no en réalité, moi si muso za koza na poto na asala kana ye. Asala kana ye, azwaka ne mike na ye, mais mike wana ko ele pa mobali na ye. Mbani ayebi se par exemple na ke kisasa. Tango yekin azuidio moroboy azui fi moroboy tango azui fi moroboy wana bazo lever na isko fi wana isko azozwa bambongo na ndenga liboma azozwa pena bambongo na ndenga liboma azokende bo azolata cher bakabelo mais ba séjour ya mobali soki esili akene poto tango akene poto azana mobali na ye est-ce que mobali asali mabeto asala mala na sekino mibala poto za pasi o salate ndenge bible lobi bible kute lobi femme soyez soumise. Mais moi c'est atikino qui soumission par habiter na luka pour na contribuer na libota nazo contribuer nazo sungayo yo tongo ye kinote la libota yo sala buzoba afo mobali ningo lobinde ko na Maria tabu la petite sainte donc ba fo ba tonton poto bo afo ba papa poto bo afo vraiment bo afo makasi boyo bebisa biso ba fimité momona mususu yango cause c'est belé ba lele pour mobali ya ba abeti mama na ku ok ba mbongo na ite ba monga ba toto mona to sala buzz awa
moi ça bête muninga moi ça salie ma be cause nini ko ça nonga mambo bele cause balele ba komi ebele parce que ba tonto poto hein ba papa poto boyo kosa biso awa ke boy ok mbongo na te mbonga mwasi na to tika so ko moni ko bala na te ozana ki mbeya continue ki mbeya mais tika ko sakana na mbongo batu et ça vraiment malamu te vraiment on a vraiment ezo zokisana miete mais zo pesa passe ezo pesa penza passe ba tonto poto bobeta fo voilà tozo benga pe en direct na batu na biso balana biso partout to mega koyoka ba vie na bango surtout ba na poto ba mega ko pesa biso ba avis na bango mais na moni net eza mo problème de réseau voilà makambo tozo ko loba yango yo complexe na kisasa eleki et puis complexe yango yango mon côté et na WhatsApp et na Facebook surtout na Facebook nde wana kutuko Sodome et Gomorrhe wana kutu nde suka ya makambo wana nde suka wana pena tonton moko bo avani na poto allo bébé tu es où? Je suis au travail. En réalité, à ça la raté. Je suis au travail. Appelle-moi après. Je suis au volant. Surtout biloko wana. Musu sa koza peut-être ayewe ne ko kumba mutu kat. Surtout ba jeune belé ba kena na ba DV loterie. Akene 2 jours 1 mois après ayebiso obenge bo ayebiso ke non eza bo je suis au volant. Complexe wana eye na WhatsApp. Est-ce que WhatsApp ngo basalela ngo complexe tonde? Na seki makasi. Omoni makamususu hein. Biso moko nde bato tobebisaka ba réseaux sociaux oseblomo ya malamu eye kosunga biso toyebanaka to sololaka na bandeko bakenda donc bana poto nyonso bakenda tika libota kalo kenda poto 5 heures donc la président na ngai okenda poto 5 heures ya tongo John Sima oko okenda poto ya 5 heures donc obeta pe ya 25 ans na poto fona mona famille moi bakoko batikala ki banane WhatsApp et kosunga biso mais biso nde to sela on mabe makasi relation est bien mais biso comme mabe quand est biso bon allô bébé tu es on a ndako boy na boy on va voir tes photos na mona yo mais je suis au litinda kaka ndongo latina mona yo donc be moi ça moni bolingo kati mutapoto linya tindi photo sima eza bolingo jusqu'au comment publier on point qu'est-ce qui bolingo bino ba to ba yeba ke boza bolingo est-ce que batu nyonso baza obligé ba kengana toza bolingo non soto bombe on pona biso esani ça fait quoi est-ce que bolingo bakashaka ngo oh ya bolingo bon avant to koma libele bana ki makanguti to na na kwent hôtel to jimele la petite sainte bolingo banana ki makangu bah oui bolingo banana ki makangu na lingi yo to lingani yango balobaka na coutume soke bala mwasi boando kota na fenêtre après nde bokomo kota na porte to bandana ki makangu mais ki makangu siko ya WhatsApp ndezo salama mabe ba fina biso ki chassa bani koyoka poto tenebite poto ngwelo na otuna na papa na ngano et puis na kati ote eza pe na ba fi mususu net na coin na biso fi wana il fallait babala ye pe na ko babala ye bachele bana poto fi wana il fallait babala ye bachele pe na masanga ndenge za la kaka babala ye pe na sala pe na mariage ko mais mon panzi na eza na type mo wakena ne poto tongo ayeka boye mbala mo mobala vi na nga uti poto boye na boye mbala moko bojo na trouver bango boye jo afasha mabe bino nengeza boye ko ngai vraiment yo vraiment moi ça vi na nga olandi muto apota bi yo za loko te moni yo na kina batanga ba mbala kini batanga yo mbala moko bojo na se décourage akeipa abali ya salifa ye na ye mususu ya kotikala atikali koto kaka na mwana poto même ngolo mwana poto akenda poto akanga téléphone tala complexe ya poto ata yo moko surtout na ba Facebook ba WhatsApp ezanet que non wana pena trop pire au mona pena mutu boy allô bébé tu es où est-ce que et comme la paix bino tala ndisi biso lokwa boto za maele tanga to vana ba mama conseil belé bonzambe fandi toi ba compliqué mais ke bana bolingo bachaka trop bonzambe te oh oui trop bonzambe te bolingo za mais fona za vigilante na bi mutane pembeni te ata mobile nga to partager nyos bozo no fona kati mais c'est que yo kozala déjà pena keba wa yo monte kaza keba keba tazande vigilante moi na vie moi si faut za maele po mobali nga loba mobali za lokola botala décès de ma shipper ya Dora mobali a lokola shipper mais Dora timba tant moni shipper na simabi keba shipper aninga sa nini a shipper donc mobali za lokola shipper moi si faut ça ka maele yango na opesa ka conseil na ba fille na biso ya chassa poto ya ne lokote
Et ça peine ba misusu pe ba mema ba on a poto ba ke poto bonakati hôtel la Petite Sainte ba memi ka miki liboya ke iboye mala moko ba sundole kuna na Château Rouge-Bourg akomi na telantela akomi telantela akomi la na sa ba bacha Château Rouge mabe alors nga na préféré pour nga na préféré na ba mbala na Kinshasa ya Kinshasa pe ba wike ba pesa ka mbongo te bakabaka te papa lokuta mi bala poto nde bokabaka te. Eh, mobile poto kabate, mobile poto yelanga déodorant 1 euro, ayelinga polo ya 2 euros. Basombi na bambini na bango kuna, ayelinga ba téléphone ya Wiko. Boyela ga ba biloko ya Wiko. À part Wiko, boyela ba tuni. Boka barate mi bala poto surtout ya ngonde pene loko basi. Na componente basa Kinshasa, mi bala poto bokanga mela ba on po kabate. Mais à Kinshasa o kabilo mbongo, moi $100 moi nini. Et ça que na zo encourager ba fille que mobala kabila ko non. Na vie faut ko luka, faut ko tanga classe au luki au samusala pour mbala peso respect. Mais ko kabape et ça fait partie na bolingo. Moi ça ko kababa pas ko kaba. Mais mbala poto ne ba Wiko en tout cas na préféré. Mais s'il vous plaît, comment dit que mbala poto ba cause à peine raison. Par exemple, net aye boye bo vandi pena boye a offrir bino champagne. Yakini pena boye o mona pena boye zo tirbo, zo agene. O monite que moi différence c'est ça ba mi bala poto ba mi bala kisasa. Nini champagne kaka. Biso to mesa bloka mboka na biso ata masanga mbila to mela. Oyebi na bolingo kipate. So lingi mutu no sincèrement. Atola tali papa wana la gomo to komo benga ngo RAV4. No linga yo. Nini? Na ba vie alelo. Na linga yo. Il faut faire l'exception. Oui, tu sais belé. Nga parmi ba exception na za kati. Na lingo ndengoza. Na ko bongiso. So ibola tatenga moi no so ekola tata 1000 francs pesa nga. Na lukana longo li 100 francs yana ke gambela. La somme chemise à bien. Ya ta ya Xavier te asali yango. Abma papa to ma papa te na sala ina gunanga. Nga na zo mituna par rapport siko ba kabelo wana. Kabelo yo bien kabelo siko fo moi sinde ba sombele kabelo. Oh yo la tio c'est Dieu muta sombele ko za la Dieu muta sombele. Papa, au monde ya mobali so lingi moi signé. On nga mo sa salité te. Tant on présenter ba lingi fa. Ya kini balobi ndeke bazaka na mbongo te, c'est ça le problème. Ya. Conseil gratuit à moi si le colonga moi si qui toko sote mbolu lo sol landika qui complexe ya kebo aussi obela li boma nanzela kabelo ko saote mon mobile mususu linga mo na chaba botete bazali est-ce que so okota na ngope na yo o sepel tala bogarde la passe comme surtout beta li so la vie na ngoeba ngai na lingo bongo ya conseil gratuit kolero te poisson melanga so ke loni so kini te ya am so da fona kat et tout le ba la Petite Sainte ay la biso ka ba déodorant bloc pata kuna mais ya awa hôtel obi se paye d'éviter moi de la femme. Bonne année après ce moment somba ça la boîte ok mais ya poto comme non je dois payer ma facture au monde na ye awa na zo fouta hôtel n'importe quoi. Mon balio alingio a soin na yo de A à Z même il y a belete il y a muki yango la Petite Sainte lobby na zongi penza na lignée na ye moi si faut la indépendante moi si il faut yeba même otangité ata formation muki ya teka tanguba maneta na comme moko so yebi ko gérer bien na bazaira lelo pena yebisa moto pena ke no ateka ngoba monite ke ozo ambrier finaye Ozo embriété parce que na moi basi kitoko toza ana kasavu bne chopi basi bateka ba spaghetti hotel et penobi okakone lote ma oteka ba spaghetti mais na préféré tena ke poto na zalora ba ndumba na nyoso bola na ba bar na ba Château Rouge comme na ndumba ala la ne na ba bar so ko moni mutu mo ba uti poto bi nfi azo sala émission pena na CP na ifona ke pena ye pena na bolingo so c'est que on monte que yo moko zo mikimi c'est la marché te papa na avant yango na yebisa ki avant tant to banzi mission bolingo équiparate soki nde mwasi azoya na eloko moko azolanda keki poto wana nde mabe obeki mbongo toki mbongo mais ton yo ye kolinga na bolingo solo po ata na Facebook to mona nganga za bandeko ba voyager mibali ya étranger ba bala bango bolingo solo pezala ko landeli pe bien boye bazo souffrir kuna ba souffrir te ba souffrir ba zoba et puis mobala lingio te ngalo ba so mobala lingio ata za na 100 francs bokabola ne 50 francs pona yebike kuna nde père na ngai bisa nga kuna so la linza lola na ba pat nde moi so la linza lola na lipa 100 francs mais les ngoma ya lobo donc en tout cas conseil kaka la ba fille luka vie misale ze belé na kosote na Kinshasa po prévenir quand mi bala poto wana ba ko lukania po kuna ba ne vacances moi ko ta la famille te ba ne lokote
basomba biloko sa ba TV ba yo tekawa. Mais ça commerce. Eza commerce mais kuna baloba ke poto kuna nyonso ezalisi. Siko boyaka zusa na Kishasa. Donc comme si bato poto va mona biso bandaka la moko basombala nga moko boy. Mais voilà, c'était juste la première partie de cette émission. Toko dans la deuxième partie na biso oyo etali makambo complexe na Facebook. Ah! Complexe na Facebook, oh, pardon. Complexe na Facebook onde makambo. Surtout Facebook. Au moins la pena tenir une rigueur, on est en direct de cette émission. Voilà. Deuxième partie, Nabiso, il y a émission Nabiso, Yangwana. Voilà. Donc, Facebook, ndé. Et bon, mimbo, il y a un complexe. Au moins, on a mon roboé. À la rane, na poto, à la l'autre côté. Et l'autre côté, c'est-à-dire touriste, beaucoup de na balien touristique, on a na bête ma solo ti parlement debout. Tu bien un parlement debout. À son n'a parlé. Mais on ne pas place, on bien on a kaka ba photo. Tchak. Ba mo ba baki. Tchak. Ba baki. Tchak. Oh je les connais. Ba la mo bo temps on se demande on eh tonto pena là ta bien. Eh tonto ça bien. Ba la mo lingi complexe on a ndenga internet et même yo bando publiana ba mitakala na Facebook. Yo zo on ande. Et c'est combien là? Eh, il y a un habit, il faut être vigilant. Ngada mona mukongo mena misu galo kwa mungala. Oye lobi mère nangai, moi ça papa lek nangai, mari bossa, mo kililo fita bana moi ça mongo yo. Na maman nangai filo wela, moi ça mungwandi, moi ça mongo, mais misu fongwama, nyoso ba fongola mona bango je mima misu. Yo za mobile Facebook. Nini kaki bote na craquer na tina ba photo na ngeba ndeni. Bat mususu nde ba la Facebook mabe. Relation musu ya Facebook e ko ça la opé bien et ça la opé ba bien moko ya bien. Mais mususu ba ça ngande ya kala. Te o. Ya mikolo e komika po publier nga. Te yoka. Ya kala te yo na biso na lo nyoso exception zali. Ba o ba ça ngande nga mabe batika. To so bango kala te to kanga bango. Pichu mwanza ebit kala mingi to kanga bango. Donc motel onde lobi parlement de bois telemi na poto a telemi ti si mazumo eloko aboki na Facebook yango ya mwasi na lo betaka lisolo ya mwasi mwasi o ami yebi valeur na ye ya ata mobali o tanga miel ata o tanga miliki komekate continuer le photo ya buzoba na Facebook Wambi sito bache exposition na ya échantillon. Skoti na ndenge bino bo publier ba photo wana mususu publier photo sexy. Et tina na ngweza ni ponga na comprendre kate mo mipende bo tiki mo mipende mo nini bo. Kabana na ba Kim Kardashian. Kim tanga publier bongo na mbongo. A publier lipende ajitale bela mbongo. Yo sko publier zuni. Osi pe mibali. Otoni samina ba problème na makambo ke eloko morote nzoto. Et puis apparemment la petite sainte apparemment pena na monaki ke complexe ango ezaka epa ba cité complexe ezapa epa ba mibali poto monaki ba mibali ebele ba publier bango na ba Facebook awo. Neti o azaka pemene awera puis Roger ba publier ki tolomo na ya ba tutu ba talitala ngo na télévision. Donc totalitala ngo ndenge eza rouge ndenge eza mwindo. Ezaka complexe, ça fait partie dans les nana complexe. Aujourd'hui, on a un par rapport à Facebook, moto azala ne musala na poto te asala raté. Et puis à terminer la place mon robo izala na moi bien, a kangi ces photos, a publié na Facebook, yo koto la petite scène. Mon mari s'habille bien. Ota la pe boy. Dialo a kosaka na kuto te aujourd'hui on a ndé. Jamais parce que c'est comme là on a un peu. Bambale belé. C'est que yo za ba déception. Na déception te pour la linga ba opété. Et puis na yebi ba stratégie na bango mi ba la poto bazala so abengi bokoma mi e na sepe normal sikitoko na suka o d'ailleurs kutu na boutique mo boye na otinde obilamba talopona na yebi bino na otinde obilamba talopona na yebi bino bien tant moi na bato opona tinda kasi 20 € poto cha na agence yo mo biso bazoba to bazoba te to yebi bango bien ya on alobaka bolingo faut mutu bozala nzoto na nzoto corps na corps otali mutu atelemi yo pote po yo ke kuna pe bolingo mobala ngaza ne koka po basala biso pe bajana mingi mobala pota ne koka akangi ka photo ka ya kikata okomi kuna boye koka ozui déception sali avisi mais quand même ozui déception mais ozana miki limali les oko beta yo ki les loroté na bazaira lelo yaya ngalo ba miki les loroté po soki miki likokenda mekokende kala omoni Kishasa eza mbongo ebele mbongo adega
po bana poto baye po bayaka soki baye na ba tourisme baye na ba kotala tourisme te ya mwana poto so aya yebiso tourisme lokuta vacances te c'est ka yo somba lipor na maluku ya ba $1000 ou bien yo teka banzungu na ba po mama teka ka banzungu na ba déodorant €1 ba teka kuna ba ko sapso ba def ça so $5 toyebi ba jeune bino mais en tout cas ngai vraiment naza contre basi o bazaka complexe na mibala ya poto mais elingi pete koloba mobali soki alingi oboya epoza mwana poto te bana poto pe ya sérieux bazala lokwa papa na nga sema que tabu na peso bambote mwana poto ya sérieux quoi donc voilà en fait tokomi juste à la fin mais tokosi c'est monsieur bongote maman siko po makambo net complexe surtout côté basi baoudia no biso to monaki ce sont aussi des complexes il faut to lobelango baoudia no to monaki awa baoudiana batibeleze eza na bato mususu pe alobi nga po balinga ngai pa muto apoto fona kende pa mama béton oyebi mama béton na seki tala so est-ce que oyebi na mama béton bapesaka bato basima minene oyaka bibundeli oyaka mwa masoko minene il faut le dire parce que TV eza radio te le beau gars de la presse sango etambola moloko alipa baoteka na yebi mama la reine te o babazopesa beto yaya te na kotelema est-ce qu'on peut matanga na télé kotelema po TV eza radio te oko baluka pe moi taille moi nini botalanga na telemi mama na biso asalanga bien nakenda pa mama la reine te mais au moins ndenge oza boye soki peut-être babakisi mwa misuni mopanzi boye okozwa mama na kope na poto akozala na te na koka boye yaya kozala complexité na tayo mama la reine po sima bokufa mbe botanga mai tala so boti mwana yo maseka bien kabola loketo cha de madodo ozana tayi moya kitoko apena muto apena yo pena oza pena trop buko quoi la presse tokoline yango bakanga biso basinga nini mais lelo eza lisusu te ya bana na Kim Kardashian sali chirurgie oza mbongo sala chirurgie ya botika mambwana mais chirurgie ngo pe na mona chirurgie ngo pe netiki za toujours complexe ça fait partie dans la complicité yango na lobiti Kim Kardashian sala chirurgie poisa na mbongo ebele siko yo tongo zo kende kuna baba yango na phénomène chafouin c'est 4 ozong sabwe yaya okobeba otanga maina tomona basi musu bana tolo bana simate mobana linge kaka ninga za bongo mwasi po balinga foza kana simate et na ça c'est comme trop pire po balinga foza na cimenterie de Lukala il faut la otonda ciment complexe moninga na yo no loba tango Kim Kardashian sali bongo posta zumbongo yo sko tango sali bongo sima malade okoti ndako tango ko vimbe le ebetika no mobala ngo lingo lisusu abwaki suyo amone ko minzunga kala na baba na biso ba ujana vraiment ça passe na mawa mama ozotalanga bana poto nyonso talanga mwana ko mujono mabele sans yaya kangaye omokuna poto kutu akanga yende nini mwana na ye mutu ayelaka ye mwa mbongo ne na pokwa mwa wenze mama somba miliki eza toujours complexe otindi mwana lukola au commerce peut-être omoni ba voisin kotoyo baza kolamba soso du jour au jour na bangombe yo lobike ngai na message na nga na pondu babilo mwa ndenge wana tikana tina mwana na kiuja na potole ape complexe kotole ape bien omonteke eza complexe yango mama simaton mwana ozwa nyama esi likolela te tongo kufa ene muto opresele liwa mwana yo mama yango ezala mama ozana mbongo simba mwa $1000 mwa nini yeba ko laksa mwana ki un jour ko ozana mbongo te mwana eboluka lipa nae mena ndenga mabete na ndenga bien bana biso bakomi kako botika banzoto ko sambwisa nzoto somo na pa mais yango nezo sala ke no bana poto balingaka bango puisque na poto to mesani bato bakomi mwa trop semoule surtout basa poto bakomi kobo fatigué donc au moins la pena boya mususu bo tali pena boye moi c'est mon soki aye pena na butu boye ye wana mibambi pena na mbeto ko nzoko o matate donc yango ndezo tinda pe ba jeune na biso na ba kolinga bino awa te omoninga na oyebisa ba jeune boye ba mama boye soko edike mwana o bien po mwana yo atambola na ba camarade ya bien po ba influence akota mwana ba ninga mo bazala ton pa kutani bisika wana ba influencer ye tout mama to conseiller bana biso ton mwana zo tine makama be akutana tata mo pesi akopese maladie te akozo zemite oyi ba semence ni na seme likolo ya mwana wana oyebite ba chance kombe ya mwana yo azui oyebite tala totika ba complexe wana la ta buena zongisa buena pesa et puis complexe ngwe komi pe na kipembe fona bala dika pona bota mwana pembe kisha sopa tokozongela yo ezoko sekisa ça fait mal au cœur mais maman pour makambo esila complexe esila okomona jeune fille boavani ngai fona beta na ngai mwana poto na bota mwana poto pona bota moto apembe fona mwana na ngai bandolo baba français bablo mususu ya mwana
Moi, je suis botaka fois le français. Et ça va complexe. Ce que pour moi, c'est si là. Dans le système comme béton, cimenterie de local. Moi, si je fais un ciment, pour moi, la poto, à l'ingaï. Tant que l'ingaï, boy, à quel poto, à Sundoli ou bien, à Tigé, à Zemia, autant la pèse, à boti boy, 4 soins qui me passent. Bah, comme une telantel. Pour moi, c'est si là. Il faut quoi? En tout cas, conseil gratuit na ma fille na biso ya Kinshasa et de partout ailleurs. Cimenterie, to ma belle minene, et assurance à libalate. Est-ce qu'au côté de ma papa, on a taille sans, par exemple, moi? Ça a taille normale, hein. Maman biso botan on a taille normale, na ça cimenterie. Pour te faire ça, d'autres pour ça ne paye moins caméra bataillon. Bon, apporte va trop complet. Ça ma belle était, je suis naturellement belle. Quand de moninga na chape beauté belete. Moi frontala rara télévision poto on sait. Moi mandefu no wane. Moi mandefu, moi ça mandefu. Allez tabana. Merci. Donc voilà. En tout cas conseil nga na pesa si m'intéresse assurance à te poto mona pe bato là type alliance à monena or mais baboyi. Conseil kana ba fille qui chassa tanga classe. Pour classe za pe na acheter. Otangi classe na yo bien. Oluki ma musala na oso koki musala te lufu ebima na ba facilita mama biso kindumba musala mabe kindumba musala mabe eza ba ndumba mususu batongaka ba immeuble ba mituka bazoko somba papa so moni ndumba atongi immeuble atongi ba sombi ba mituka a ndumba naturellement te ayebi biloko simba po kindumba eza d'abord péché. Jamais au monde nzamba ba bénir mutu na pas. Voilà, on reste 5 minutes. Bah signaler biso kuna na sima caméra et pas Daniel Akani, donc à signaler biso et 5 minutes juste un mot de la fin parce que tout comme juste à la fin moi conseille à moi 3-4 personnes bateau ba kota la biso surtout ba na poto et ça là vraiment moi ja il nous reste 5 minutes ngana ko ebisa bana nyonso ya poto même bana nyonso ya Kinshasa yaya tous à la complexité premièrement tous en bas africain toyeba yango to bossa na tête tous en bas africain ce qui te longo to komi le quoi ba occidentaux ça passe ce qui te comme le quoi ba occidentaux c'est que mange coutumier tondo sala ngo souté donc yaya so za mwasi ndimande ngenzamba sala kunga to baki se biloko ezate ya soko baki soko nuna bato yo la nana bana ba mbongo tong ba tsa biloko na bana ba beus ba futa bango me yo ba futa ote yaya tous à la complexité na mobala na mibali ya poto ba tonto a poto ba papa poto ba o ba mi pesa ka poa koli a poto ba mi koli o ba pesa ka poa wana o ba nani ngabo yaya loko za na poto luka mwasi na bien poto bala sala vina o tika ba fi ya Kinshasa ba vanda kimia ba sala vina bango à l'aise. Po ba fi pe mi bali pa Kinshasa pe ba komo tula po anini bino boya ka po zo ba fi Kinshasa bo kindana bon yango basi na bino pa poto ba zo tula po ba zo ara mi bali na biso awa batinda ba mbongo ba sel ba mikanda ba rapoto. Voilà, juste un dédicace, tout comme juste à la fin, dédicace et puis tout cabana pour mon ingam sur papier ça peut bamboter na batuna. Dédicace à Liboso en tout cas, yo pendefo à Liboso, yo na bien encore bébé ya poto. Hein, les patrons John Sima au bébé ya poto. Libanga na mi balé na pesi na marque tabu yo les saint talaka la petite sainte moi na yeyo na pesi mote na batuna ngani so o balinganga na pesi mote na maman na Antoinette taka nga moi Antoinette na pesi bambote belé donc na pesi pe mbote malgré pembe na ngame na pesi mbote de bogar na lelo fort donc voilà quoi ngape na lelo fort moi si oyo azana lindef moi ça lekin tabana goût. Merci beaucoup moi na biso ndeko na biso c'est marque tabu oyo fallait aloba c'est marque tabu azali awa bon comprendre kaka comprenez mon émotion maman to comme juste à la fin moi dédicace na ba deux personnes bato batalaka yo bato bena ta chérie na yo nenga lingela yo kana tayo ça la moi ja donc ba fan tout o balanda biso na Congo Suisse ba mbote belé bana poto président Simeo donc John Sima au motema vraiment ya maman Michel na habité o be lobi nango ate na bombi wana penza donc bazua penza yo balalisa ka pongi président bazui penza côte à gauche baloki maman Micheli batie donc okuta na muto bien na pesi famille Geremba ya nyoso mbote puis mes condoléances toto bung sa frère na biso junior Kotazo vraiment mes condoléances na pesi Chadra Kosia ya mutemoza awa na pesi toute la famille Kunga Kimboko na bosanité batu ya technique bo sa biso poto za vraiment des gros bisous à vous bana poto nyoso bakenda poto 5 heures na ba beba poto
trop de l'or. Merci beaucoup, merci bana poto bana monde entier, c'est moi votre serviteur et Bogard de la presse congolaise, beauté boya poudre, beauté présidentielle. Moi na mobali oyo abanga kanzala na liwate kaka prison po na yebike place na ngezaka na pavillon 11. Voilà conseil ezaka ke bana poto na ndenga mabete boti kabiloko wana ce n'est pas bon. Boti ka koya ko saka biso awa. Soko lingo bala mwasa kisasa yaka otonganda ko tongela enda ko osombele lopangu bofana na ye. Ezate ke no oyaka kaka boye boye onengeza bonga na wuti poto. Voilà na suki wana. Je ne vais plus parler puisque j'ai trop déjà parlé. À ceux qui se ça fait mal. Mais je vais directement saluer les caméramans les plus intelligents. Moi, je vraiment la beauté naturelle. Caméramans les plus intelligents. Daniel Akani, il y a trop parce que mon frère, Sokiyote, ma beauté au tête à la lèvre. Bazu wapi. Na melara diamba te na melara pe a genete bière na bière ya ngonde zo ko sala biso to zala. Côté montage Daniel Akani toujours. Merci na superviseur les plus intelligents, les plus beaux, beaux gosses de la ville de Kinshasa. Papi le Congo, beauté présidentielle de Konangai vraiment où met la place aux. Merci côté réalisation Eric Monstre, l'homme des barbes noires. Oyo abone mandefu ya pembe po azane kaligula te. Merci encore une fois de plus. Si vous aimez cette émission, dites merci à Bogard de la presse congolaise. Moi na mobali ya solo oyo vraiment ba bien akaye beauté boya poudre c'est moi parce que ça ba journaliste belé ba les gars na télévision na ba bloko na matoi ba les gars télévision na ba tenti ba yombo c'est pas normal. Wana photo écarté bango il faut bazala disqualifier. Je vais directement saluer mon boss Hélène. Trop de respect. John Simao. Moi na poto tongo akenda poto akenda mikili na tongo. Merci na motema na ye mama Micheline ngai na bino to kutani mbala sima. Bye 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 bye.